Oui, Nini. Chérie, c'est qui moi. Oh, Nini! Ida! Qu'est-ce que je te fais pour mériter ça? Oh, mon Dieu. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre programme Vérité en face, la chaîne Abisso, couleur télévision, Tam Tam d'Afrique, tous les lundis à partir de 21h, vendredi à 8h, et puis les dimanches à 13h, pour le Bandego Batal Abisso, Nanzela et TNT, et tous les anytime, à tout moment, la Bandego Batal Abisso, Nanzela et YouTube, la voix du peuple, chaîne Abino, qui continue à grandir. Aujourd'hui, nous comptons plus de 340 000 personnes au Baye pour s'abonner à la chaîne Abisso. Et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants parce que nous voyons à combien ceux qui ont ça la émission pour réclamer en haut. Je vois même des posts, on a publié leur monsieur Moutaya Tunio Vérité en face, même na Banzela partout. Donc, on est en déplacement, mais là, on est déjà de retour. Nous continuons ces programmes et cette émission. Mission na biso yo toyela na mokili ya ko réconcilier bandeko baza ya ko panzana ko aider bandeko bazana ba secret o ba bomba o ba mona ndenge ba kobimisa ngote. Mais grâce à cette mission on s'organise pour que batu ba se libérer na ba secret oyo bazana ngo. Sinon, chers amis téléspectateurs, pour manifester à combien vous aimez cette émission, boyebi biso na bino exercice na biso to salaga tango monsieur banagese ngana na ko fina pause ozui bongo télécommande na yo omemi yangoti esika omoni batie musapi boye esika ngala loba omona na se musapi morezawa cliquez ka wana tikela biso commentaire na yo manifester reconnaissance na yo to commenter sujet auto zalango et puis à la fin ozui émission o partager ngo na ba contact na WhatsApp même 5 contacts ou 10 contacts et osunga pour une large diffusion. Il y a programme oyo Vérité en face elali ko sunga mabota ebele ezali ko sunga bandeko ebele ezali ko kolisa bato ebele ezali ko pesa bandeko ebele sagesse pour baye bandenge nini ya kotambusa bomoi na bango. Sinon on se retrouve juste après élément oyo pour que tout démarrer show na biso ya lelo. Merci. Ona bandeko bazala posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse ezo fungwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango nezala. Pourquoi pas au bon moment on a eu na mabele parce que bilobi nini rozalate et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala banda pa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc, boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bomoni to teli bino na se. Voilà, je pense que avant bo la émission yo botu kotala bongo situation yo tozala ki nango na ndeko na biso Emmanuel na ndeko na biso moi si Mariam après émission oyo parce que to ba tozala ba kami balé après émission to luka neni na kokota contact na papa botoye banini to ça la test à ADN wana qu'on se le dise le bien matériel peuvent passer mais nos origines et les karaté ça continue, c'est-à-dire il faut monter besika outi ateza salita ta papa za montali boma il faut oyer besika oyo outi et ça c'est vraiment les soeurs munene oyo to kopesa na bandeko oyo bazwaka ta wana te ko réfléchir avant ko poser ba acte le gola ko bimana ba femme mariée. C'est-à-dire yo mobali to mwasi tango yebi position za nango faut oyeba mutu nini olingo bimana ye. Parce que ça risque d'avoir des conséquences au bino lelo maman aza sous son vité mais tala ndenge de la biso Emmanuel a subir choc wana azo ebata autour na maman nini pour maman aza invité et papa koti na sa mabele
Là, on ne sait pas ce qu'ils ont sur tout le Kuta, mais je pense que lui, il nous a parlé de l'histoire de Olobaki. Kokani Makasi n'a pas naé, mais le test ADN est reconclure parce que les lots Kokokana, ils ont reçu comme ma famille montée parce que ça va nous sous Kuta ni na yépé, au moins il Kokana Makasi, mais après, tant on l'a paix, Boboza, nous peut de côté, donc Kokana, ça vraiment facteur, il y a déterminé Olobaki, moi, na Wazali, Ayeto et Ayete. Le rendez-vous est fixé pour ce dimanche. Pour la bandeko, la publicité, il y a un terrain à Maluku. Donc, bandeko, bazan a posé un terrain, tu regardes des visites dimanche. Il y a le 4 jeudi, donc vendredi, samedi, dimanche. Je pense que ça sera le 7 avril. Tu regardes des bandeko. Concession ici, il y a un terrain zali. Sur le bandeko, naza, à Kinshasa, au niveau de l'hôtel et l'ayo. Pour la Kosomba, donc, Alek Kanaveni, Kalemele, Mémodé 156, référence à la commune à Lingwala, référence à Zabongo, Flat Hotel Tenazia, Bis et Rosalana, il y a Ophélie, aller-retour, ou soit à Bengi, un numéro, il y a qui n'a publicité, pour avoir encore plus de détails. Et après, sur le Bosepen, ainsi qu'à trouver, Baneni, dans le salon, où est allé vente. Sinon, comme le nom l'indique, vérité en face, ils ont vérité à rebombater. Vérité en face, c'est à la raté. N'enga d'âge me le bara toute vérité n'est pas bonne à dire. Te biso awa vérité nyo so pour faire le bara on peut libérer mutu. Et c'est le but de cette émission. Aux a un problème mo li kamo et tout misarayo. Au monde a fallu bimisango le bara au moment raté au bana nengeni. C'est dans vraiment émission et salami pour na yon de kozo talanga. Tu as un secret, tu as une vérité au monde a raté il faut bimisango. Moye baraté roye bisango tango nengeni. Émission et salami pour na yo toujours là benga biso na numéro to tio bas de l'écran to resola yo to tala neni to organiser les Cameroun pour que oleka oya se libérer dans les Cameroun nango et ça les concerner moi si na yo concerner mobile na yo concerner moi na yo et concerner camarade de tonani yaka awa na plateau tout ça là pour na bino pour que tous les démuno avec basal nzambe to za na bango awa et retenons aussi que le samedi chaque samedi le pasteur Serge organisera ma séance ya ba prière na niveau ya ngomba oza na ba requête boko bengaye toza na ndeko rotindaye akota contact na pasteur Serge pour que ba participer na ba séance ou ya ba prière baza au sala pour resunga bandeko ndeko na biso ya mwasi na komi ya na kombo ya Italvi a contacter ki biso parce que azana ni kamumu sala lelo azali marié bazana mobali na ye bazuta mbele bazo concevoir te ça arrive na ba couple belé sont des réalités mais chaque couple ils ont différentes causes où ils ont ça là que ba botati c'est vrai que comme on dit za même taper sarabana ils ont la makamsusu et ça la marake ils ont ça là qu'ils ont empêché moi na ya na kati ya famille. Et tant au moins dans Zoyate, c'est plus les femmes. C'est vrai que les hommes, ça ne pas si mais nous comme ça vraiment na choc ma casse ça moi aussi parce que comme on dit les mariages c'est plus pour les femmes. Ils sont mes balles tu bara que na bala mais moi si pour baya ba bala yo ils ont facilité ba rolinga na bango na nzela ba ko kabelo pe mbongo ko passer pe nuit na mobali mais pour mobala zo décision là le ba que na décider Obanola la pemeni na ngai ti mukolo liwe okabola biso c'est une grâce et pas à moi na moi si et tant waza obotate ça dérange vraiment énormément parce que et c'est moi ya libala ils allaient combler ceux qui bana bazali c'est pourquoi vu que et juita moulaï et vu que a commis go sentir combien mobali na ya zo souffrir na problème ango alingi avouer une vérité oyo pona ye ndenge basolaki na pasteur Serge et ko apporter délivrance et ko libérer na nous premièrement et puis ko apporter les bango délivrance et biso na suka to sala effort pona ko lukana ni to ko faire réconcilier ceux qui ko kabane ko kota na kati ya vérité obimisa. On se retrouve juste après poto ya mbande on a biso mwasi. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, le rendez-vous est fixé pour le 26 mai 2024 dans Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambai. Achetez vos billets pour participer à l'événement Kitoko et aussi à l'histoire na ba neko yo tolinaka tobenga biso ba chrétien ya kokendo yoka pe kokumisa nkolo jour wana na spectacle Kitoko oyo le pasteur Mike Kalambai a bombeli biso nkolo wana. Sinon, chers amis téléspectateurs, comme je vous ai annoncé, tozana de konabisho ya mwasi na kombo ya Italvi aye parce que azana secret, azana vérité oya linga bimisa. Italvi, bonjour et bienvenue une fois de plus dans le programme na biso. Tozali ko solara libanda ya caméra, tozali ko bongisa makambo so mesiko lelo, to s'est décidé au bimisa vérité, au passer na étape wana nde na bishakio que oui, ils ont la répercussion, il y a ma casse là, mais qu'on s'est libéré de l'équinyos. Tant on s'est libéré dans les cambo lobby, les places de délivrance et yaka. So vous en a beaucoup, zo bo ma maladie et au bo mayo. So vous en a secret mo bozo mona ki oza les cambo bo salaki, yo mo oza consizo déranger yo culpabilité le ngakaka, ceux qui ont avoué les cambo yo salaki. En tout cas, ça a courage, biso to oza wana to bunda ensemble pour que les cambo za na pour ça et mais sinon, il faut d'abord pour les mes amis. Merci pour la parole. Merci d'engo yambinga l'émission et mieux vérité en face. Dans un moment ma cambezo sanga passe na mtima. Na yebité. Non mona bona ko lobango non kokati. Mais faut na lobango. Je suis une femme mariée. Nabana mobile na ngai. To banani vraiment natanga pasi. Si to 8 ans. Pia konyo kwama na yi ensemble. Dans mon koyaki. Tozaki na difficulté na famille na foyer na ngai. Même pour na si sa bêtise na ezaki pasi. Nasalaki nyonso po yazala bien na vie. Même kotanga na ye. Nga nasalaki tout po si sa bêtise na ye. Nasala vie mon mobile na ngai. Un jour na vie na roki triche iti. Courage, 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 courage. Italvi, courage. Ntango difficulté côté les biso makasi. Tozaki même pas na moyen au foot à loyer. Même collier et komaki na difficulté. Na komaki kobima na bayar na ngai. Mobile na nga tikala koyebela koti. Tina vana na bayar na nga nasali na 3 ans. Vous aurez mana bayar na bino pour ani. La bande obimane parce que difficulté yaki. Pendant que luka ko futa loyer. Parce que mon bananga zaki na msalati. Na salaki yango te na posa na nga motema. Je crois nana yaki faire bayar mta yaki kolinga yo. To yo nde okendaki ko séduire bayar pour ba disana na ndako te. Ngam nasalaki yango parce que na sauvé mobile na ngai. Azaki na makoki lisusu te ya futa ndako. Bayara elingaka tie biso libanda ndako nazaki na shote. Banda mokolo nga na bima na bayar na ngai.
nakolo bakenda zala na ye tozala na bayer nakoka su concevoir ti vous avez la mwana nano te? Non. C'est-à-dire, si je te comprends, aux auras imité. Naki kokuta na pasteur Serge. Ayebisinga mama oza na bayere moko liboso na yo. Foki olobeli omombo eza kashi na motema na yo. Ayebisinga même eza mabe lobango pour se libérer na temps yo oza nango. Yango namekaki koya na vérité en face. Ayebisenga na benga mobali nanga anayebisa ye vérité. Oui, c'est biso que ozaki pour passer un moment difficile dans mobali na yo. Selon les explications, je n'ai pas passé à ça. Je sais que mobali assisté à la médecine, l'état à Lukamusala, vous passez un moment difficile, tout ça. Mais ceux qui vous avez un problème mandat, vous avez des difficultés, place où les athées, mais au cas où vous avez solution, vous avez une famille, vous avez une vanda, vous avez un attendant, l'état mobile à se retrouver au Kéo, qui est numéro bimana bayer pour que vous ayez un effet qui est place à où la thé. Papa mobile n'a pas en famille. Aouta Goma. C'est l'un soni ya omema na famille nanga. Parce que ceux qui ont na famille nanga na kikufa na pas na bango. Na ça qui ont capone aider. Ngamo même bolingo ngamo na mtima ezati. Vous savez pour aider pour bali na yo yango préféré ko bimana bayer na yo. Donc tu veux aider ton mari en commettant l'infidélité dans les balles. Voilà, il a qui était mais tu vois qui sous pas passé. Bref, je suis pas là pour te condamner, plutôt pour t'aider. Et conséquence na yo aux alango les monde que aux concevoir ti. Papa na évité. Les autres dérangés m'ba na yo déjà comme déjà dérangé. Ni aux autres botaté. Ils ont dérangé ma kasi. À chaque fois ça tout là le monde a la mukaka na bota bandi kolela. Na évité ceux qui ngam naza la base à likambo na évité. Vous savez l'examen pour yaza monga. Vous savez l'examen boye ba ceux qui vous avez un problème infection tout le monde. Non papa mon ben ngaza bien. Donc nebo solo là qui na pasteur Serge Jacques que et papa bayer na bino ebié azamuta ba via ba ya bienté azamuta ba azam koza la monga mabe ou comment? Papa na ebi vi na été. Vous vivez na 3 ans vivez na été. Bon ko bimo ngana de ko vivre ngana vivre na ye ezate ke au moins si vraiment mobile bazalaka. Ils a bon outil. Ils a raison dans la poussa na obukibo. Mais si continue le long, on va dans la difficulté pour le Bible, ça dit 3 ans. Papa. Médecine, ils ont foutatté que ça va bien vivre bien. Bon, on habite avec les dents en boisson, mais pour les moments de difficulté, c'est vraiment ma casse. Et aujourd'hui, tu es obligé à fouiller pour moi en vérité. Aïeba makambo sala. Oui, papa. C'est vérité. Chers amis téléspectateurs, je pense que Tolandi Bissonabino, situation est allée à donc notre soeur, suite à la difficulté,
elle était obligée de sortir avec Bayer Naye. Et 3 ans après le mariage, et Salami, 3 ans l'élo, notre soeur n'a conservé. Les attaques qu'ils aiment, à Zouana nous donc depuis au Bali, Zouana nous imité. Et se décide aujourd'hui d'avouer la vérité et pas à Moubali Naye. Est prête à assumer toutes les conséquences, mais nous sommes là pour les aider. Et puis, à la fin, autant n'est au coup, mais le problème. On se retrouve juste après. Merci. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, pour continuer notre émission Vérité en face. Nous sommes en présence de notre frère, le docteur Patrick, qui a accepté difficilement, je dois l'avouer, pour être filmé. Docteur, avec tout le respect, c'est que les Nathalie sûr que eza pour l'intérêt na yo ba image parce que maloba ko ke go loba maloba pe mutawanga ni na sima mais ba caméra boye sungaka parce que mutaza na image azo yeba que mutawanga na te to mutawo changer maloba te mais olimbi sanga to zonga pe ane bandeli po to yeba ko cadrer makam to so la sikoyo ozo reconnaître ndeko chose ali buso na. Ok, merci. Je reconnais, c'est ma femme. D'ailleurs, je suis surpris. Et pourtant, on était avec elle à la maison. Elle m'a dit qu'il y a camarade naïe. J'ai accepté. Mais je suis surpris. Je ne sais pas. Vous voyez, déjà, dès le début, je vous ai dit, je n'aime pas quoi paraître à Kanaba Mediaboui. Donc, je le fais parce que vous avez tellement insisté, vous m'avez convaincu que je passe. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas, elle a des choses à dire ou comment? Oui, elle a une vérité qu'elle doit vous avouer par rapport à une situation qui se passe dans le foyer Nabino. Et c'est tellement grave, c'est pourquoi elle préfère qu'il y ait les cas. Mais il y a qui vous permettent, quand on a 2 ou 3 questions, pour que vous vendez bien à Bikambo et à Memelio Awa. C'est votre femme. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à jouer témoignage par rapport à Yannick Bouvandaka et l'équipe dans votre Attends d'abord, monsieur, je ne suis pas le présentateur. Ma femme, elle a une vérité. Elle n'a pas pu me le dire à la maison. Elle vient vous raconter. C'est-à-dire, vous avez des intimités. En fait, on n'a pas des intimités. Ça n'a pas de sens. On n'a pas des intimités. C'est juste, tous dans la club pour te créer. Ita. Et Sungara Bandeko. Ita. Tu as des secrets à me dire? Ça va. Noba. Parce que là, je sens que vous êtes un peu tendu. Et on a posé des questions parce qu'elle nous a raconté beaucoup de choses. Par rapport à parce que comme vous avez dit, c'est votre femme. Elle est qui dans votre vie? Quand vous la voyez comme ça, elle représente quoi? Vous savez vraiment pour ça, moi, tous en moi témoignage n'aime pas na bon, par respect à l'émission, c'est ma femme. Elle est tout pour moi. Elle est à faire des choses pour moi. Elle s'est sacrifiée. Elle a accepté de vendre de Brest. Elle a accepté de faire des choses pour que moi je pour que moi je sois ce que je suis. Et Nandenge na yebeli
je sais qu'on partage tout avec elle. Moi, tel que je suis là, aujourd'hui, vous m'appelez Docteur Patrick. Il y a eu quelqu'un qui a eu à dépenser son argent pour que je sois ce que je suis. J'ai quitté Goma là où j'étais. Je suis venu ici. Je n'avais personne. Elle m'a soutenu. Elle était là avec moi. C'est-à-dire, elle représente tout pour moi. C'est ce qui m'inquiète là maintenant. Je me dis, quelqu'un on a eu partagé tout. Et ça n'a pas. Et comment bangi sanga? Parce que les gens secret, oh, toi tu ne pouvais pas me dire, il faut que le bango na mis sur bateau. Je voulais juste vous poser une petite question. Chez vous, le pardon représente rien. Quelle est la place qu'occupe le pardon dans votre vie? Limite, en tout cas, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que tant que je n'ai pas encore écouté ce qu'elle va me parler. Parce qu'il y a certaines choses qu'on va pardonner, il y a certaines choses, c'est compliqué. Vous savez, Jésus, je ne suis pas pasteur. Jésus a trouvé des gens. Na katia itonga yanzambe. Basa koteka. Jésus a fait qu'il filme moi côté. C'est-à-dire, il y a certaines choses. Donc, je ne peux pas aller trop vite en besoin pour vous dire que le pardon. Donc, essayez un peu de me parler à ça. Au-delà de tout ce que peut vous dire, comme on dit, cette partie à reconnaissance, voilà un peu, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous a fait du bien et puis est arrivé qui a commettre erreur, on peut espérer, parce que là, elle veut vous avouer une vérité, où déjà, ça va vous faire mal. Ça va me faire mal. Oui. Ita, tu veux me faire mal? Et nous parle que vous n'avez pas encore des enfants jusque-là. Bien sûr, on n'a pas encore des enfants. Et puis, je n'ai pas fait ça un problème. Je l'aime. On a débuté avec elle, on a passé. Et je me suis dit, on va demeurer avec elle. Donc, mais elle nous a dit que des fois, la bouteille, là, la rose, elle est là. Elle le laissait. Voilà. Ce sont des choses. On partage tout. Je fais tout avec elle. Donc, dans ça, donc, comme on a eu, puis tu dis, c'est vrai, ça va faire mal. Donc, ma tête là tourne. En fait, kolela na yo, comment kolela na butu, ya butu na nzambe, ni nazo permettre que bobota. Ça doit arriver à concevoir. C'est ce qui lui a poussé de venir passer dans cette émission aujourd'hui parce que elle se sent un peu coupable à Makambo Belé. Il y a un bétel peut-être qu'au bout elle ne supporte pas te voir souffrir. Elle nous a dit qu'elle est vraiment amoureuse de toi. Elle vous aime beaucoup et que à chaque fois qu'Amon a une difficulté, vous n'avez pas si à supporter. Et le fait déjà que la mine sur Yango, vous avez condamné à expliquer Bishopé même devant la caméra, mais cette attitude-là que tu prends et rouler là tous les jours, c'est ce qui lui pousse aujourd'hui de venir dans cette émission. Et elle a une vérité qu'elle voulait vous avouer par rapport à la situation. C'est vraiment ça le beat Oyo. Il y a pour ne pas aller de gauche à droite, à vous la vérité, je suis prêt. En fait, moi aussi ta vie, sois courage, n'es pas psycho, tout ça pour nayo. Yebisa docteur, et là on y yo, les autres misayo, to secret ni oyo, lingo afu lelo, oyo ye ayi barateti. Banangai avant loba na senya no pardon limbisa ngai même que na salo mabe na sa dinati obenga mamosi na yo limbisa ngai. Et là, on a eu qu'on a vérité en face.
eza ke soki lelo malere ezoyilanga na yo eza mpo na ngai. Attends. Ce qui malheur ezoyilanga na yo, c'est à cause de toi. Donc tout ce que j'ai na biki na vie na nga passé, c'est à cause de toi. Si c'est le cas, assis-toi d'abord. Assis-toi. D'abord, tu m'as menti en disant que non, ok, Matanga, je me retrouve ici. Assis-toi. Non, chérie, nazaka boy. T'es combien, chérie, t'es continue avec ce que tu disais. Loba nazo zela yo loba. Chérie, ndenge nalobaka boye nakutana na Pasteur Serge nabetelaki lisolo na nga na yo nde tookende libala ayebisinga naza barrière mo liboso foke natubela oyo eza motema na nga mpona sa sorti na situation wana. nameki koyebisa ye. Oyebisa nini? Mon chéri, noloba namekaki moko oyede yo na situation tozalaki nango. Oyebisi ye nini? C'est tout. Parle, oyebisi ye nini? nameki kobetela ye lisolo nde tovivre na ndako selo condition nazalaki nango na yo. Oyebi mpo na mpasi ozalaki nango nakoka komona na mpasi te ezonyokoma. Oyebi mpo na yo na bandosa nyonso ti omoni barrière abandi meme kotongisa te mpo na loyer ezaki nga. Attends, tu parles de quoi? Barrière, ozoloba nini? Non, je dis barrière. Barrière, pardon, barrière. Attends. Barrière. Papo ya bishwa mandefu munene wana ya koko wana. Oui, chérie. Loba. Soko monde bande ko tongisa te pona makamba lo ya ndako. Na bande ko bima na ye. Obi nini? Chérie, nazaki moi c'est. Maman est là. Moi, Chloé. Ita! Mais c'est qu'est-ce que tu veux? Ita! Qu'est-ce que je te fais pour mériter ça? Oh Dieu. Vas-y. Je vais mettre cela. Ita! Tu pouvais tout faire. Pas jusqu'à cela. Pas jusqu'à ça. Tu as gagné. C'est comme ça qu'on va ici pour la zone. Tu as manifesté tes bêtises pour m'appeler ici. C'est-à-dire tout ce que tu as me donné. Qu'elle m'a empoisonné. Tu vas te justifier à ça. Parce que tu as pris la visite. Parce que tu me nourrissais. Parce que je n'ai pas le droit de prendre le lait. Mais si tu savais tout ça depuis le début. Tobengishio, mon frère, Joa Biso, le rôle à Bandeko yo, bayo ko apprendre. Toyebi likambu, biso to apprendre ngo, ndenge yo zo apprendre ngo lelo.
Et ça, c'est que tu es baki ango, que ya bimara, biso to consommer ango te. Biso to apprendre ango lelo lokola yo, et to lungi to sungabino, to lungi to sungana yo parce que obimana no na mensonge mo bo vivara nango. Votre femme vous trompe avec votre bailleur depuis. Les femmes! Ce que biso lelo to ye poto sungayo, c'est. Papa, on sunganai? On noie sunganai? Tozo sungayo. Est-ce que maintenant de cette si tu as ma place? Je sais que vous êtes en. Comment vous réagir? Vous souffrir dans c'est tout ça normal? Attends. Tout ça normal? C'est ça normalité de Konanga. C'est ça normalité. C'est ça normalité. Yo! Sorcière! On se retrouve juste après. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Lelo pasi na biso esili po memele biso qualité n'exemple à suivre chez Odilo Mampuya qualité boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imbindo jeune kino alela na ye molato tolela bopeto boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imbindo Potolela bopeto yo mola très bien déjà yo peut-être même bon ezali exemple à suivre ezali. Merci Kodon pour la parole. Jambalo la pambola susu bande ko nyonso bazolanda biso. Na yo ki passe na soni ya biso basi. Na omo akunde na okoko lobela te. Que soit passé leki. Na le bango mille fois ne tozara na mabala boy. Soki mutu moko azomeka papa azozwa ete. Habiter dans nzela mwasi basi bazara faible mingi na oleka na nzela mwasi po na bandeni na kokozwa po tozara basi mingi ba faible toujours na makambo bonzambe za faible makasi yango ba fasitara mingi soka mone simple papa te habiter na ke na nzela bo mwasi po na mwasi na ozala capable ya kokota place na zana posa na sala leloko ndeko na nga mwasi conseil na plus ezala yo vai na plateau to o ba o landa ngai sikoyo que soit pas si soko eleki libala tango bobale boze sika moko fubo ndima nyonso yaka libala ezaka na bitumba makasi kati ya libala eza na makambo ebele bundisamaka soko lingaka te ofungola porte moko po bamama be nyonso ezaka kati ya libala ebana komanifeste eloko mama asalaki soki passe leki kolingaka te passe tinda yo yango mele fana lobaka eza na bato mosusu atambolaka na ye ayebi nzambe te asambelaka na ye te yango mona asante na banda kotize bato mosusu aosala makambo oyebi ke eloko na osala eza ya mabe me ozosala yango neti eloko ndeko mwana na nga mwasi asali eza ya mabe makasi eza mabe makasi ke oza na ndako ya libala ozobima po paseleki ate yango te parce que bimisa biso te na yebi za bato mso ko sipoter pasi te mais soko za na bonzambe o sipoter pasi mais soko za na bonzambe te yango to tindika bino bosala o bosala ya mabe ndeko zotala nga so za na citation oyo oyebi ko ozaka na ndako ya libala mo bimaka olingaka botike za mabe ebendaka mabe na kati ya libala yo mona ko zosala yango na zo bomba mais oyebi te un jour ekobima ndenge nini tango mosusu ndende kwa sobake oyo nga nasali oyo nasali mobali yango nda mosusu ekangi nga nazobota te bongo oyo sala oyo zolanda nga oyebi te ozosala kobiki na osala mabe mais eloko mabe moko ezosala mate na libota na nga mais eza na un jour nzambe obimisa yo mpe eloko moko esalama obapenaki wi oyo na banda ya kosala yango esalami siko totika mabe biso basa mabe totika eloko tozosala ya mabe ya kobimaka pourtant lobi siko po eza mwasi mutu asala eloko esali nga na soni
mais ça na papa musu basala abongo mais na kina papa na mte nazo kondane na biso moko biso basi to tika osala eloko wana eza mabe to yeba nzambe ndayeba na kotambusa biso pona ko bomba foyer na biso kati na bonzambe mais soko to sambela te ndeba ndoko utiliser yo nyonso luka boyeba nzambe na kosenga na papa na biso ameka kolimbisa aza nayebi ke eza facilité ya kolimbisa ndeko na biso magi azoloba eza pasi oui totala asali nde mabe yango mefana lobaka papa so asali mabe ya makasi laka yaka tozaka na facilité kolimbisa bango mais biso basi so tosali mabe koma papa koma kaka zela nanu na moma ote ngitake nga mwasi magi esali nga so na kosenga papa mikitisa oyo kana yebi ke siko to kolimbisa na ote mais oyo bana kokela biso malimbisa ta pona biso ba mama olimbisa ta mwana na biso ekosabe pe ndeko na nga mwasi na kosenga na yo ezala ya suka ya liboso pe ya suka acte ta kutu pasi eleki kosa eloko ya kobima libanda te eza mabe makasi. Merci. Merci Cordon pour la parole. Ma chérie, kana ebisayo osali mabe. Même si c'était moi la place na yo olonga kozonga otalisima ozongita na ngambo ya famille na yo quel que soit passe yango ko laisser faire te okomatina niveau ya kobima na papa lupamu mwana na ngai ata yo moko mobala zaki na batute auta goma ye oyo za mande côté so mama zate ma kulutu azate banako bazate yo ke vanda kuno zo mobali no boke vanda kuna omondi sikonde memio na libala complication mobali lelo musala malonga te place osala sali médecine place azala docteur malonga te azwa mwa facilité ozwa mbongo ezate nyonso tu oyo yonde mtomemi malédiction na libala eza nini o eza fin du monde o eza nini to kende wapi to koma wapi to suka wapi na mokili yango vraiment tande memio na pasi siko mwana zate ti lelo mwana na libala pesaka assurance à libala mwana libala asala ke sengo ya couple nzambe akangi yo mabota parce que eloko sali ezalaka te passe nini yango memoti oke mana papa lupango omoni babiango olobi ke oloba siko yebisi mobali no nini ke na banda osala bolamu mpona yo nyonso na sali mpona yo na teki nyonso na koka oteka na minute yo mobali aboyango yo osali kalika moko ya mukie mais tant de mobala boy marié ba bien so sali ba souffrance oyo moni eke mai eke eza pasi pour limbisa yo ne loko osali adultère na ndako libala ezate boza ba fiancé na ndako libala ma chérie zana na place na oko so za kinde kona mobali olinga te o permettre te ma chérie total no ba bisika to ok total makabiso mo ba conscience na so fait salaka toza bana nzambe total la conscience amonte sala likamni na osala likambo plus tard 5 ans plus tard ça ngani 6 ans plus tard ça ngani mais to yeba te to tambola ka biso moko to linka biso moko to tambola yo moko za maîtresse nzoto na yo moko ou soit yo moko za la maître nzoto na yo moko yango nde mema biso na biloko oyo yango so mema biso na biloko oyo ata bino ba papa boza pe na likambo mingi bino ba papa boza ko sala mabe bike na sele loko moko boye mama so aye na ndako so na ye na sengi bolimbisi a olimbisa biso to limbisa facilement basi to limbisa facilement mais lelo likambo yo ma chérie o azui en tout cas eza pasi pour papa limbisa ye wana esenga ka ye moko papa conscience na ye akende a réfléchir soka ko limbisa po adite na ndoko libala ezala mabe. Merci. Merci beaucoup Cordon pour la parole. Nalingi nameka un peu kosunga ndeko na biso ya mobali to bandeko bazolanda biso na nzela ya kolobela ye na tina ya vent contraire oto bengi vent contraire et landaka biso na libala avant pendant même après vent contraire mission nango ezalaka ko stopper biso ko étouffer biso ko freiner biso ko ralentir biso na nzela otozali eyaka po longola mutu na nzela même so tali na vie normale boko remarquer soki mo pepe moko esami ya makasi ne toloba anaki toloba mpepa kaina pour remarquer
réflexion liboso ezala premièrement fona luka sika obatama tuna kanga misu mpona kokima mopepe wana ekotanga na misu te. Cela veut dire koki kochange senga nzela kaka mpona boya zelo ekotanga na misu. Yango nde tobengi va contraire oyo eyaka na kati ya bandako ya mabala, eyaka na ntina moko kosepare bato ekoki kose manifeste na bandenge nyonso. Na babi teke nazokoencourage mama na biso mais naoninga naloba eloko moko ezomatanga parce que lemsu nga nde nasololaki na ye na ntina problème oyo. Oui, alingaki azwa esika ya nzambe nde tolobaka, alingaki azwa abotola nzambe mawa na ye mpona ye asandaki ye nde aza na motema mawa makasi. Or eza na exemple moko ezali moto aza na kati ya libulu parce que na kati ya libulu moto aza na kati ya difficulté aluka lisungi mais mwasi na ye aza mwasi na ye alobi nezela aya tieli esinga ya ndambo oyo eza soko asimbi okwea lisusu akoki kozoka ntango uta afandaki azokaki te mais ntango otieli esinga ndambo eza lokola otente pa kwea azoka eza lokola problème oyo tokutani nango. Cela veut dire ye mpo na ye lokola mwasi alobi nasunga mobali na ngai me aosungi na ndenge mabe. Eloko esala ndeko na biso eza culpabilité. Cela veut dire afandi culpabilité wana ebando tungise na kati na ye parce que culpabilité a pour but ya omema biso na nzela repentance. Eza teke pa afandi ka basepela bien na sala na ngelo monte na kelukanisa po ntango ayeko solo to azana posa délivrance ayaki na pensée ya papa lupango te ayaki na pensée ya losambo. Mais na kati ya pensée ya losambo on a découvert que muta oluka losambo mais ye moko abonsi vi na été. Cela veut dire qu'il faut se repentir avant Nzambe akota na nzela ya problème na yo. Ndo moni culpabilité wana ememi ndeko na biso aluka yebisa mobali na ye vérité ke na kuya kesika moko. Kasi va contraire oyo esimba ki pe ba ye koli pendant que bazaki na Yesu. Matthieu chapitre 8 le verset 23 kino na 34 ezobeta histoire ya ndengeni baluka ba katisa na ngambu po ba kimizwa kimia. Kasi na ko informer na papa na biso ko yebisa ye va contraire ko utape na famille non sans le savoir. Ba salika ba ye na point faible ya mwasi na yo po sala ma po yo se séparer na mwasi no. Va contraire ko utape ba camarade ko utape na famille mwasi ye moko kaka po séparer bino mais faut ko yeba biti nini oyo va o ekoteli biso boye. Eza po séparer biso, eza po kabula biso to ça absolument bien mo songolo pakala. Mais na ningi na kati ya va oyo oyeba kezana bisika mi balé sengeto simba malamu. Cela veut dire motefa ebela ayeba siko na banzela mibala Holanda soit fona luka abri moko ya ofandela abri ya boso zalaka losambo o muta ko ikofana pona luka nzambe mais yo ofutali losambo to lobina sala na nzoto tango ke na nzoto osumuki parce que net ndenge to yekula e net to yebi ezaki péché nyonso ezala mabete péché nyonso plutôt za mabe péché tout ezala mabe mais mabe nyonso ezala lisumuti parce que na ko tout na opé muto anyati asali péché non asali mabe masali péché te mais ko ndima ko zwa nzoto na yo to nzoto ya mobali na ko pesa na mobali mususu pour avoir l'argent to ko zwa biloko olia et la péché moko na ebité ndenge ni yo motango sano monde ko yoka tango zangi tata ya molimo to zangi muto ko sungo pono esolo ko sala mabe to kenda pe na bitambola tambola oye banzela o ko kotela te ta tina ndeko na biso mwasi atamboli na ndenge ya bande ko raisonner na kolobaki na osunga abi nanga papa na nazali na posa mobali nanga na noyo ka pasi ya ndenge azalaki na omona famille ko loba famille ko seka mais na boyi mbali nanga mona pasi na bila batela libala o batela libala mais na ndenge mabe o livrer mobali na kati ya pasi. Raison pour laquelle stabilité ya bozwi na ndako ezate évolution ya santé na bino moko ezate parce que ceux qui n'attendent yo boinga mo natala ki on a iso maman au mo natata que moi ça libala otiko bala 3 ans ou 4 ans na kokoloba mais otali santé no bo et otali santé ko to bala sika et tali santé ko za moi ça otiko bala. Pourquoi? Parce que nyonso teki yango po kabinzoto eza na place moko te au diable a fandé la makasi pas nuire ba vie à batou lokola sexe surtout ça aussi ba consacrant na libala OK opesa ngo papa zwa na yo mais biso to fana na biso mais tala le presto suki barrière et teleme pekisho libala pekisi mbongo pe mobali ata azui copie on to benga ngota copie akosala mais mbongo malonge pesa maté pendant ba ninga msubo évoluer parce que moi ça bloqué. Mais na senga na yo papa na lobi na oteke na kota na kati na tali sou pardon izani mais na senga na yo ko yebisa yo c'est ta femme parce que Bible lobby moi soit à commettre adultère
eza na biso te ko biso linga to boya mais eza na mobali ye moko ko sala choix soit ya kondima soit ya koboya kasi o penser pe na souffrance nyonso en dehors ya acte o mabe na encourager te en dehors ya acte o penser pe parce bo uti na place bo kende to place bo nyibo ki koma parce que bo uti na kata misère bo yebo changer mon nam poli bale et memela biso mo changement mon vie bo nyibo kota na kata changement wana et diable ya kota fandi a détruire bino mais est-ce que espace ya yeb sa diable te le sambo na biso ezali diable bima na kati ya bana biso pour tout un chemin national tozo mekende na yebi ke nzambo tozo sambela asunga bino pe okangula bino na kati ya bêtise au maman na biso sali. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 4 le verset 26. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabicho après qu'on passe dans l'étape Yaba Conseil. Docteur, je vous dis d'abord merci pour avoir accepté à Tikalato solo là. Après qu'on récupérer l'émotion dans l'union, je me mets à votre place. Vous savez, dans la vie, diable a la biso makambo. Diable a recolorer makambo pour être maintenu dans la situation moko. Moi si ça la nyonso pona yo. Et ni tété cette vérité, au courage jamais qu'on accepter. Toko mona makambo siko na dimension mususu. Votre femme jusque-là a assumé à Kambo Salaki et elle nous a dit qu'elle est prête à perdre, mais pas à continuer à souffrir. Ce que vous pardonnez, comme même dans la Bible, c'est que vous pardonné. Mais il y a dicté, il y a infidélité, après sa responsabilité et pas Yomoko Mobali. La décision vous revient. Si vous pensez que vous pouvez pardonner votre femme ou ne pas vous pardonner. Mais vous avez qui capital, vous avez qui futur Nabino. Présent Nabino, na futur Nabino. Tu es en train de vivre dans une situation, il y a moins si Oyo. Elle est prête à tout pour que Yoz alla bien. Et que vous allez prête à tout. Et Mimi à commettre bêtises. Et bêtises, voilà, ils ont continué comme mémoire. Parce que là, il nous dit que vous avez des difficultés. C'est vrai que le médecin, na Congo, ne mène pas une vie riche comme dans le pays. Mais moi, je sais qu'un médecin ne fait que le minimum. Mais ceux qui sont jusque-là, n'arrivent même pas aux hommes. Vous savez, il y a l'État autour, il y a privé, il y a Malam, qui sait peut-être État Moulinaïe, qui bien été. Et moi, si je suis à Moulamabé, mon frère est quand à ma porte à Mobali. Et nous, de notre côté, vérité en face, on s'est dit, on ne peut pas laisser souffrir alors que nous connaissons qu'il y a une cause de l'opportunité. Nous avons fait notre part de vous avouer la vérité. Oui, Isaki Nangam Bermo Sinayo. Et le reste, Itzgali par Nayo. Si vous acceptez de pardonner votre femme et de répondre à zéro, oubliez tout ce qui est en arrière et se penchant na Oeza Koya na futur na bino. Biso vérité en face, tozana te pona kopanza mabala ya bato. Mais biso vérité en face, tozana pona koluka ke to comprendre que faire le bien yango déjà fondamental pour la bomo ya mutu. Parce que quand on fait le bien, on est honnête, on est vrai, on est calme. Et quand on fait le mal, on vivre quand la culpabilité. Mais pour ce qui concerne la décision que vous allez prendre pour votre épouse, si vous l'avez déjà là, vous voyez, si vous posez la montée, vous forcez au thé, vous attendez par rapport à la situation où il est. Voilà un peu
Merci, merci. Merci. Et ça passe. Ça fait mal. Ça fait mal. Je me souviens, quand on s'est mariés, elle m'a toujours dit, le pasteur a dit, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Ça fait mal parce que je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait me faire ça. Et ce qui est grave, elle a dit, pendant une année, pas même une seule fois. Et cela me revient même dans la tête. Je me dis, tous ces temps qu'elle m'aidait, c'est-à-dire elle le faisait. Je dis seulement merci à cette émission. Parce que j'ai découvert des choses. Je ne suis pas disposé. Je ne suis pas disposé à lui parler. Je vous comprends. Là, vraiment, je vous comprends. Ce n'est pas le moment chers amis téléspectateurs, nous venons d'assister à la scène Moro Yamala Mounité. De notre côté, nous disons merci. L'État pour Mekaro Solène de Ronabiso. Merci à la conseil, merci à l'équipe technique, merci à maître Danilo. Et tout le monde l'année prochainement. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on peut produire na CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour quoi associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça, les huile, na shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki et puis ils allaient pour retarder repousse des cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso ou tout ça à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité na ils allaient pour quitter ça stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments. Nous allons dans la médecine, sirop comprimé, où ils allaient qui na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allaient pour traiter ba problème nyonso. Nous allons qui na biso diazostimule, où ils allaient pour traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Nous allons qui na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allaient pour traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externes, ils allaient pour régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient pour traiter bah, différentes formes de maladies, où il y a ploposo, bah mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient pour traiter bah, différentes douleurs climatismales, bah, douleurs ya mokongo, paiement, bah, allergie au pollen, vous allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter l'hypertension, vous allez na borex, vous allez pour bon système ya papa, vous allez pour komisa ya mulai pe ndele,
tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome bafibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kyste na biso ya diabète et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a